Matondo kati na mabota na bino balandi wa biso bonso na kati ya TV Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu nkembo lokumu ya tata nzambe ezala kati na mabota na bino ya solo ete bandeko bana some ekolo Kongo toye lisusu po ete ndenge bomeseni toyaka po ete tolobela bino mayema azali koleka na kati na mabele ekolo Kongo oyo mboka ya tata nzambe Kongo biantotila mabele ya nzambe tata oyo akela na kati na mokili oyo atia makambo esi nyonso na kati na mokili etonda na mabele ya ekolo Kongo. Tokanisaki ekozala pe na bato ya bwania oke mitu ekosala po ete ekamba ekolo wana. C'est dommage. Avec beaucoup de regrets, de constater que vraiment nous avons un sérieux problème. Tozana un sérieux problème na kati na mabele ekolo Kongo. Tozali kotala, tozali komona, tozali koyoka, mais tozotala te, mais tozomona te, mais tozoyoka te. Eza kokamwisa mokili mobimba. Mes chers amis, topesana losako na tata nzambe ya mpungu tolengi. Esolo ete bakoko na biso babelelaki ye mpungu tolengi. Babelelaki ye nzapa, nzakomba, akongo mungali, mvidi mukulu, Mungu Baba, Mungu wa milele, nzambi gaungu, kalunga. Toko belela ye kalunga, aga lokumu. Toko belela Kimbangu da ntungunwa. Tata Kimbangu da ntungunwa. Tata Kimbangu da ntungunwa. Mabele wana yo yokele kiango pasi. Yo mune kiango pasi. 30 ans de prison. Na maboka banguna. Na maboka bapaya. Menzambe tata tinde ke mabele wana. Po to lakisa ba oya yo na tango na bino wana. Ke ya solo mabele zeli ya nzambe tata. Paradis. Mama kipa mvito aleka ki liboso na yo. Alobaki ete bondi mate bapaya oyo bakoyana nyonso bakoyela biso ya lokuta toyoka bango te. Sino te tokonyokoma biso na bana na biso. Oyo mama kipa mvita alobaki yango tozomona te. Oyo mama kipa mvita alobaki yango toza kovivre te. Po tapesaki conseil alobi bandeko boyokela ngai tata tindi ngai ayebisi ngai ke bondima bapaya wana te bamissionnaire baye bafrere jésuite to baye na bamvuela tondima bango te. Soki tondimi bango tokonyokoma biso na bana na biso tina bagénération ekoya. Nani ayokaki maloba wana prophétique te? Nani ayoka te tolobelaka bino torepetelaka bino yango toza komona. E bamingi bazokanisa ke losambo bapriere oyo tobelelaka nzambe tata akoyokela biso po ete pasi esila. Mes chers amis, bolanda na bokebi nyonso lelo oyo akanisaka ke nsima na losambo oyo bapaya bayela biso nsima na nzambe oyo bapaya bayela biso tokobima na kati na pasi oyo biso na mabota na biso na mboka oyo etonda bomengo. Mboka etonda bomengo. Balobaka na français potentiellement riche, pays le plus riche du monde. Le pays le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Mais peuple est plus pauvre en esprit. Tout banana esprit porte esprit n'avait comme physique et banana en esprit. Nous sommes lobaka avant être l'Obama, avant salama, il faut m'enlever bimisango et l'Obama. Après comment nabo tomo nango de banga tomo nango physique. Bakela nyonso batia nyonso na mabele kolo Kongo. Nzambe tata tia nyonso na mabele kolo Kongo. Mais pour le nzambe atiaki biso tango na kati na mitu al baketo za mayele po ete to batela ngo po ete bana na biso bazala na yango. Po na kozanga botosi. Po na bozangi botosi. Batikelaki biso ba principe bolingo mibeko mpe misala. 3 choses. Ba principe apesaki biso oyo nzambe atindaki bolingo mibeko mpe misala. Na kati na bolingo l'amour. Soza na amour ya mabele te,
son amour ya prochainté, son amour ya nyonso nature te, eza likama. Mibeko kotosa mibeko ke na ko respecter boy, na ko sala boy te. Awo na boy o eza mibeko etina mi boy. Na misala eza nini? O nyonso za ko engagement, o nyonso za ko sala. Ya ngone za ko faire partie de la misala po ete ya solo mokili etambola. E ko tambola na maloba kaka to prier, to sambela lokuta, motako sabino te bolanda bien. Bolanda bien on a fait comme révélation. Ceux qui sont missionnaires, ceux qui sont yakina ba envoyer là, ba misé bisoke te bo sambela kaka. Ceux qui sont beto na gauche, personne à droite, pour être nyonso tika na maboko nzambe. Ah, ceux qui sont betinga ya tika kaka. Et ceux qui sont bomi biso de kambute to tika na nzambe. Nzambe ba bomi biso mingi na nord pays, nzambe na est pays, nzambe na sud pays bazo bomba biso, nzambe na ouest pays bazo bomba biso, tako sila. Et bozo sila. Pour être kozanga na mituna bino ko banana botosi. Na ba principe oyo tata pesaki bozo sala yango te po ete mopaya ekokosa bino na mboko bankoko batikela bino bolobi bankoko wana babandoki bobwakisi bango en bloc tika bango ale tokata balien bokati balien ale bango balobi ok bakati balien totala bango ndenge bakotambola bokati balien na bango ale botambola totala bino ale boyeni kotambola mopaya pa bi bakati balien tokati bango balien na bankoko na bango tosala nini bakomi ya biso. Comme to buki bango to silisi bango na bankoko bango bakomi ya biso. Et biso to récupérer bango. To sala bango nyonso to ligi. Balaki na bino to bakera na bino. Balaki na bakera na bino. Boye ba siko passe neske uta. Et sike za ko kende. O ako tiana nga tembe etali ye boko mona ke passe ngo esila ka te bobono ko lelaka ka passe. Likolo makambo na so bino sikoyo. O révélation de bimela bino sikoyo bolanda yango na bokebi nyonso. Bokati balia bakoko wana ba inutile baza ba inutile bakoko biso to landa siko bakoko ba eleki biso na bato na mikanda ba ko prendre biso bakoko ya sika bako ko prendre biso ko sambela bakoko na biso ba ko sambela nzambe te ba yebeke loko te me bango ba na mukanda botanga mikanda oyo nzambe mutapesi biso yango bino botanga me bango wana ba yaki liboso avant ba ya na mikanda wana ba yaki na ba fizi bakini ba fizi na minduki popo bobi bankoko wana baboma bankoko na biso na minduki. Et après baikra na ba malette abi tokende siko to changer esprit to changer ezaleli tokende la bango na ba malette na ba bible na kati to lakisa bango ke to yesus na minduki te to yesikoyo na mukanda ya nzambe o nzambe atindi biso esalaki bambula boni esalaki bambula ebele avant ba changer stratégie. Na place ba yela biso munduki ya popopo bake koyokana te tokende kokanga bandeko na bango tokomisa bango bachrétien tokomisa bango bana nzambe po ete bakoko na bango babisa bango baza bana na nzambe e bandimi bakoko na bango te comme tokatisa bango balien tomimela bango oyo nzambe ya sika oyo toyeli bango basambelaka lokola biso. Et tandis que bato wana des millions des années bayebaki nzambe te batikeli koyeba nzambe tata te bato wana boza koyoka mindele bayelaki biso mikanda ya nzambe mindele bayelaki biso kosambela batikeli koyeba nzambe te bankoko na bango bayebaki nzambe te babengaki bango bareptilien. Reptile boyebi reptile ngoloba nini banyama bakola na bonyama boyokaka lelo ke wi bakomisi yo pede baningi osalaka pede lokola bango bonyama po ete bankoko na bango bazalaki banyama. Bankoko na bango bato lokola yo te yo za muntu oza mokitani ya nzambe direct oyo ozo représente nzambe ndenge nini olanda reptilien nyama alakisa yo ndenge kosambela nyama alakisa yo ndenge nini kotosa mibeko na kati na mokili ye ayebi yango te tolobaka yango ça fait des millions des années bankoko na biso bazalaki na mokili bango bazalaki te baexistaki te. Et bon, baye na sima comment balakisa biso nzambe oyo bankoko na biso to boye toyoka oyo bankoko na biso balakisaki biso likama yango wana l'église meke l'église tondi mboka mais pas eza ko continuer pas eza ko sila te likambo nini totuna
na faute ya nzambe to banzambe olobisi biso osambelaka yo tosambela so modele nini po ete olakisa biso nzali ndenge tokosambela po ete mokili eyeba ke pasi na biso esila nzoka te mobulu toza nango tobukaki mibeko toboyi kotosa tokei kolanda oyo edom ayelaki biso Lucifer ayelaki biso lokuta tolandi Lucifer Lucifer alobi na vi bango bazoba na Jibango. Et voilà, c'est qu'une valeur de ce Congo, chaque avenue, au moins 10 églises. Chaque au moins église, nous sommes 3000 personnes, 15 000 personnes, plein, bagona, tour, taraka l'église. Là, la ton église, et où t'as wapé, batongela qui est. Nana tongela qui église, wana, Satan, Lucifer. Ouais, quand ça batondi, des millions de personnes, nani, Lucifer, Edom, Satan. Pour être à manipuler le reste des bateaux, oyo balance me Congo, oyo bazana kati na bubungi, oyo bazangi koyeba, que ntango ekoki, ere ya verso, ntango ekoki, que biso to la mukato bake non, oyo bayeleki biso lokuta, tala bosola ngo. Boko tala ke même ba vidéo to salaka, boko mona ke bato balandaka ngo mingi te. Bato balandaka ngo mingi te po ete balandaka oyo ya diabulu, po eza ba œuvre ya diabulu. Ba télévision, ba YouTube, ba Facebook eza ya bango. Et bango bakosala tuke ba pousser bino bo landa oyo wana ya bango. Oyo ya bo solo bo landa ngote. Mais biso to lokata batimi balé bolandi, c'est bon. Ceux qui na kati mi balé wana moko abongoli motema aluki bo solo na nzambe tata nzambe akomisama. Ceux qui bolandi 10, ceux qui bolandi 15 personnes vont partager ba ndeko na bino to récupérer 5 bo bazo kena kati ya zamba. Bo bazo kena bo bungi to na posa na bino. To na poto zongi sa bino kati ya ndako po te da lokumu ya tata nzambe. Pona tango bozo kena zamba era lokumu ya tata nzambe te da bituma munene ezali nde recite ya Edom ya Lucifer ana besoin récupérer bino. Babi mona suka ke dimanche l'église te suka ke bolta ke ko vansa akena ne sika oya 8000 3000 personnes te amoni on dirait te akokite asali lisumu nzoka te azoko betika kaka liboso na Edom akanisa azoko se libérer et voilà parce na yo sila gate Ner bakomi ko na kati l'église bakomi ko bisa yi oui allez tout ça nyonso tobelela nzambe po te passe na biso sila po te tozo mabala po te tokende na lola po te tokende na poto po te tozo la misala ngo boko jango wapi tango ke bato baza la tête ya pays balingi ko sala misala te balingi ko créer misala pour la bino te parole na bango ezalaki ba créer ba emploi po te bato nyonso bazwa et bien la kete mitu na bino kozanga koyeba te faut mwana lenga tanga il faut que université il faut que na campus il faut comme licencié il faut ça mais licencié ngo akosalela ngo wapi kozanga mayele L'air lui, au sali makasi atangi a comme licencié, oui, c'est bien comme licencié, qu'on a bien c'est que avant de nous sala kitsa pantalon. Mais ça biso simanayo. Ah ngana zamu Kristo, ba Kristo na Vatican, musala ba sala butu na moya ngo wana. Ale kitsa sima. Pote bo bazana kati na Vatican ba Kristo wana, o ya Vatican, butu na moya ba sala ka kitsa ba pantalon. Ale yo be kitsa. So boy ale, zonga, tikala pauvre. Allez. Lelo le passe l'équipe moi na ndeko awsala nini akiti pantalon bavi amnaye voilà bandeko bana some kolo Congo aujourd'hui bandeko zo de kanakati na bele kolo Congo bato bele bazo comprendre te que bato ebele to tikali na kati na boleli ba congolais to tikali na kati na kolera to za kolera nini tout le monde aujourd'hui pleure mais beaucoup na kati kwa ba troupeau mais oh. Bale la nini mais kuna bozo la mais bazo mabino na battoir bazo kata bino mitu e ba meme ko ba bundela bango yo so mona ba meme ba kata munira mutu akeye ko se défendre abunda na même na lion uni na bundela muninga na te même ko bunda muninga na te mais wakana mutu mais atalibe mais mamsuda seki ate sourire mais aite mutu ya lobe zaye comme bakati mutu ya ndeko na ye wana bakati yazo tala pe bazo kata mais ba nyama mususu bakokata ba nyama mususu le lion abimeli akangi moko le akangi ba musuba ye koto
ba chimpanzé na monango na film moko ba lui kangi moninga la bango jamais ko kelela ye jamais bango nyuso ba ye oya soye asaki nini alâché moninga na ye akimi na zamba. Mais comment biso bana na nzambe tata bana na nzambe tozo koyeba valeur ya moninga te tolingi kotosa vie te tolingi kotosa mibeko te mais tolingi totosa oyo mopaya yeli biso kokosa biso tokosami tozo konde kokosama. Voilà tozo konde kokosama. Aujourd'hui le monde se moque de nous bato akokolela biso to préféré to se victimiser bato balingi facilité kolela mais passer l'équipe mais biloko eza te ndundu eza te mais matite eza te mais wana boza premier na kolela mais lero bazopropose bino solution bandeko tobima na etumbu oyo tobima na pasi ya kolela mais toyokana tosorganize nana koyokana et voilà tant que tozali bino prenez votre responsabilité en main tozwa responsabilité na biso na main comme na maboko comme bato comme banyama te mais comme banyama bazwa mpe responsabilité babundi mpona cause na bango babundi mais biso tose comporter le plus que banyama biso babe na komo tose comporter plus que banyama. Ntango na kosalaka bavideo boye nazoyelaka bino makambo boye bopartia na bandeko bopesa bandeko bobengaka bandeko ndeko landana na makambo oyo landana na biloko oyo bazokosa biso mingi na distraction bazobisa biso banzembo ndako ya nzambe bazocrée biso ya distraction badancing babar masanga komela baflat hotel bajeune baza perdi. Nos enfants sont perdus basu na avenir te bazali na avenir te bana na biso bazotanga baklasse bozonyoka mpo kokotisa bana baklasse classe yango oyebise lakisaka qu'est-ce que tu viens d'étudier là-bas lui que moins ya kolakisa yo français ayebi français yango mpo malonga te bobe ye français yango malonga bazokosa bandeko mosusu matière na motu eza te matière na motu eza te bana bazokende wapi tozobokola bana to tozobokola bibwele. Est-ce que biso tozobundela bana to tozobundela bibwele mpona ntango biso baparent toza koyeba te koma tokobundela bana na biso e bana na biso bayebi na bango eloko te bakomi kola kaka lokola ayoki mama kuna mais mosali amene mais suka wapi. Voilà bandeko bana some kolo Congo ya solete ba mama batata bilenge bazali kolela ko batata pe bazali kolela et tozolela na nani doko tuna ba mais wala bozolela po ete nani aya ko défendre bino ngoza ba mouton mais nani aya ko défendre bino loup lion léopard ako défendre bino mpo balou balion baléopard banyama wana makasi bango wana babengi bango impérialiste face na bino mpo bamitolo baclaire mpo bacomprendre balou balion baléopard baours bango wana tobengi bango super puissance oyo bino bobangaka oyo bobangaka badécideur mpo na vie na biso bango babatela biso na mokili bango bato ya communauté internationale bango bato ya cour pénale bango bato badécidaka na monde bango bato ya ONU balion baléopard e bino bamouton mais siko bameme wana mpo ete lion aya kodéfendre yo to mpe loup akodéfendre mpo balou na balou bakoliana te bango na bango banyema makasi bakoliana te bakopréféré balia yo mouton balia bino na bana na bino bamouton soki bino bosangani te nombre boza ebele tosangani te tobengana oyoke bamouton so bazwi mayele bakobengana meme loup so bana bango nyonso bayelu akokokanga nyama te mpo akomona ke bayeli ye bamatele na motu bango baza bamouton bana baza na nini eloko te me nombre na bango eza ebele bakokanga loup bakokanga léopard akokokima te bayelingi ebele tikala kima na zela lere bazalaka isole na bano kobendaka bango bien na kokosaka moko na moko akimaka mpo loup akoya akimisi bino afete bino lere afete bino bokimi wa afete ndenge nini azwi monduki apesi ndeko na yo betaka to basala revendication betaka monduki likolo to okomona bakokima lere babeti to wana bakoboma biso bakoboma biso me bozokufa botondisi bacimetière botondisi bahôpitaux kisa malamu eza te poison na poison bozotondisa bacimetière lero bisa yo ke te biso toningi na biso mobulu te
pasteur na biso abeto que marche pacifique to sala mobulu te mais ye pasteur sur marche pacifique bokende nzoka te le mafia munene po ete ye rôle bapesaki yango wana mpo aendormir bino na kati na lisanga wana bozali mpo ete borevandike badroit na bino te boye badroit na bino te borevandike badroit na bino epai ya nzambe tata te oza na pasi te revandike senga bandroit epai ya nzambe nzambe nde ozotikanga boye ko tata nzambe miso bazwi bamachete miso bazwi bapau na kati na eglise kokata baza kokata bakata nani bazokata satan yo oza na ndako ya satan yo ozokata satan okata ye okata nde mpo ndako wana ya ye bososola bandeko tososola mes chers amis parce que beaucoup parmi vous croient encore aux gens oyo baza kocréer système wana ya manipulation ya kokomisa biso bato ya pasi bato ya mawa e lelo tokomi kolela biso na biso misère souffrance malheur ekangami kaka biso na nzoto bamosusu bazokanisaka kolongwa na baprière moko elongwa na pasi wana te po ete moto ayelaki bino prière ayebi ayebika bokomipesa na kati yango boko bolinga facilité boza na facilité ya kose victimize ya kolela babolelaka kaka nzoka te bato oyo mpe baza kobutisa biso na mboka Congo oyo baza kokata bandeko bitu bango mpe bazolelaka na nzambe sunga biso tobotola Congo wana yo pesa bazoba wana Congo pesa biso mayele tobotola bango nde tokende sikoyo bokomona baimage na ye bino lelo nde tokende kobunda kuna na Congo toganye bango bazala kati ya distraction mpo te bapaster biso tya kuna bazodistraire bango biso tobotola bango mboka mpo miso bongo makolo maboko nyonso nzambe apesa biso apesa mpe bango mpe bazosambela mpe nzambe sikoyo nzambe bango mpe bazobelelanga ye bango bazobelanga bango baza kobanelanga me bango banelanga baza divise bamisu bake kote ya mopaya bamisu bake bayebi na bango valeur na bango te nasala nini tika bango bayeba nani pasi na bango e bango bakoyeba nani oyo banani bakomisa bango na kati na pasi wana ntango tokobelela misusu bazoka biso te bazokanisaka ke pasi wana kosila yango moko alors basali nini bapaya wana bazwa bakosa distraction na kati ya boposant bakomi utilize boposant bakomi utilize bareligieux bato na nzambe bakomi utilize bango na boposant politique na religion mpo ete baendormir biso babisa biso ke te pasi ezango normal nzambe moto atilaki to nzokoma na pasi oyo me ye alingi pasi te na mwasi na ye na bana na ye na libota na ye baza na kati na bomengo bazolia me balingi yango to balingi pasi epai ya bato misusu matondo kati na bino voilà mes chers amis. Alors beaucoup aujourd'hui na kati na bino bazoko bapréféra koinvestir boyebi investissement bamingi balinga kosala nango ya nini soki bishop moko batelemi ou comment évêque moko atelemi ou pasteur atelemi ou basale pa imane alobi non bana nzambe losako nani alingo investir lelo nani alingo tia nzambe à l'épreuve nalingi botya nzambe à l'épreuve nalingi boinvestir lelo mpo na nzambe tata oui ekozonga mpo omona pasteur bazosaka na bato na Kinshasa asengi bino nani azala boza na mbongo namoni tata moko aza na 2000 wana namoni tata moko aza na mbongo moko ya garantie ya ndako wana yaka nango awa ntango awa nzambe akozongisaka yo na 2 jours okorécupere yo kende kobisa mokolo ndako okopesa ye après tata wana mpe confiance atie papa wana kozanga mayele motuna akanzi investir na kombo ya nzambe atie wana bana ne balali nzala mbongo azwi na salaire mbongo bilei ayeko bamama mosusu mikolo nyonso aza oblige apesaka na eglize apesaka le azopesa azopauvrir bana na ndako bana na kati na ndako bilei eza te ye te nono nga nazolona nzambe akozongisela ngai oyo nazoseme nzambe akozongisa à la fin de compte bakomba pauvre na kati ya ndako bakozela kolia te nyonso wana stratégie ya monguna asala monguna asala atia bapoliticien bazoya wana na même parole te bobanga te bapromesse il donne des promesses na kati ya baparti politique. Attendez, je vais créer des emplois pour vous. Beaucoup de gens ont bino mina, ont bino courant, ont bino presse na ndako na balabala oyo, des promesses. Ma promesse. Na kata religion, des promesses aussi. Te bo vanda bo kisemite manzama ko sala, des promesses. Est-ce que vous raisonnez? Est-ce que vie à mouti daka promesse? Au cours de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, car dans les promesses. Promesse ko sala mo kolonimi.
bo sosola moko na bino asosola ke ya solo bate bele bazana kate bubungi ndenge tolobi kake bazoko kende lokola bonyama ndenge balobaka bozo kende lokola bonyama mais tozo senga na bino nature te ya bino nature te ya biso parce que nzambe akela nature nyonso tomonaka natiro tomonaka nzete ndenge ekolaka ndenge ebotaka fruit mpo nzete avo ebota fruit ya malamu ifo mabele oyo nzete ebotami ezala malamu ifo mai ezwa nzete mais sisa na ye ezwa mai po te nzete ebota mbuma malamu soki nzete natire nazoba ete ya biso soki tozala na natire te tokozala mpe kaka na kati na pasi oyo alors na kati bomoni biso na titre tolobi bien qui va chasser ces inutiles à la tête du Congo. Pour inutile wana tomoni 18 ans 18 eleke total ba inutile libuya kalate à 37 ans total à siko so to compter na 37 ans ya ba inutile parce que na 37 ans na era Mobutu tomoni 18 ans oyo ya 18 ans oyo ya Hippolyte Kanambe 18 ans Hippolyte Kanambe et tokomona ke lelo tokokokisa bambula ebele na kati na Bobungi, 17 ans. 17 ans plus 7 ans, 18 ans plus 7, c'est-à-dire 25 ans. 25 ans plus 37 ans. Oh, tu as 35 ans. Et ça dit combien? Et ça dit combien? 60 ans. 60 ans depuis que le Congo est là. Moi, on a compté 60 ans. Ou tata, maman a compté 60 ans. Il faut avoir la maturité. Sur maturité exacte, et aujourd'hui, nous vivons là, ils sont tous là, les mêmes individus, depuis l'époque de Mobutu, sont dans la politique. Kaka bango va se tourner, et ma famille a battu belé, ma famille a bouché belé, kaka na kata pauvreté, kaka na kata kolela ba mouton, mais kolela, solution, ils ont yakakati. Et ba mingi pe, ba viva kaka na pasi wana, akenda kufa na e na pasi wana. Libota mobimba banda babotama bamona bomengo te banda babanda ni vie na bango famille wana atia ko bomengo na mokili te pasi na pasi e pasi wana asambela pe mingi basambela soka beta langa soki langue parlant langue olobi te nzambe fakita mais libota na ye mabota na bango pasi na pasi e balobi te nzambe moto alingaka ndenge wana bo basambela mingi fale bapase wana bamonaka pasi na pasi bon nzambe moto akeli yo amimi na kati na mokili atio na kati na mokili oyo atonda bomengo yo ovandaka na pasi 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, quand on a 4 ans, passe au Képo, au Koufi, ma famille, ma zone, ma zone, au Kende, et on lui dit, ah, tika kana kena, le même chose, non, te, bunde la telema, bunde la mboka, c'est d'idée, telema, yo lui dit, eh, ngana no kufana, ngana makamamboka wana, eh, tika la sambe la ngai, njoka te, bozo kwa petit pas, bozo kufa, bozo sila, mbo plutôt tondi, ba cimetière tondi, et tondi la nini, guerre n'imboke, révolution de vostali pote ba cimetière tonda boni belanga révolution ni to sala na carte de Colo Congo pote ba cimetière tonda ba mo kunda batri kola baninga exacté alors to so la biso moko to iba nini to ko sala biso pe to le babinoté alors dans ces aventures aujourd'hui les Congolais pensent que oh c'est dans le prière ba ko bima na kati na passe na kati na nini mes chers amis bo arrêter nzambe eza prière te nzambe ezali pensez na yo obeybo nzamba kela yo moto na tango lobi que non nga nzamba pesanga maboko makolo miso il faut que je cherche il faut na luka musala il faut na sala pote nzamba ti apeleba que il faut sala pote omilesa alors yo lobi te nga na vela kana ndako tikana sambela kana ngai alors obimite oke oliate okokufa na nzala bilengo kitelo na ndako jamais on va consommer que ma manne kita ba subokele bango ba man tout ça ko yate c'est faux nzambe asengi na biso bolingo mibeko mpe misala ba principe yango wana bolingo mibeko mpe misala na misala ezali na misala pona baite bolingo mibeko mpe lo sambo pona ni nzambe lebelaki biso teke bolingo mibeko mpe lo sambo na pesa ba misala to raisonner tout ce sera biso moko alobaki misala lo sambo te avec bolingo mibeko mpe misala travailler alors bamosusu baza na connaissance bayebi ke ah ko baza na bango ba inutile tika bango
ba konzama ba inutile bazo kosa bango bazo tika bango na kati ba prière ya bo monaka ba diriger mboka ba mipesa mingi na ba faux pasteur na ba faux évêque église catholique lelo e be évêque wana bakoma kolia na kati na politique bakoma plus politique et religieux ba préférera mingi politique et religieux pote na kati nango ba koyati ba corrompre bango ba timono to que marche pacifique. Non, non, non. Donc, il y a pacifiquement. Mafia, pote, bango, gagner. Gagner individuellement. Ouais, yoki, malam. Oh, yoki. Mais comme toi, comme on a na le Congo, ceux de constater bien, le Congo, notre pays, est le plus grand pays d'Afrique où ils ont plus de chrétiens. Plus de chrétiens. Bah, chrétiens monde entier. Oh, baza mingi, parce que la population à Congo, sur le tel 95% sont des chrétiens. 95%, 95% sont des chrétiens. Donc, les chrétiens mingi na kati na Afrique et dans le Congo. Et mon Nzambe a ngobiso tombe le laka. Na kati na Congo biso ba chrétien. Ndenge ni passe kake zala na kati na christianisme. Botala ba pays on baza na kati na christianisme, ba pays on baza ko nyoka ma mingi koleka les autres. Les autres baza un peu éveillés. Non, to la muka, ya forma solo, tika ma solo, mais la biso toujours plus chrétien que les français. Toujours pas plus bas chrétien que les français bangomoko. Et les français, ça leur fait plaisir. Que tout comment va chrétien pour chrétien, christianisme au pium. Religieuse au pium. Quand le pium est dans ta tête, on va raisonner sous tes. On va raisonner que non, je dois faire pour nourrir mes enfants. Non, on sort, raisonnement, on est dans les terres, on est au Tchénou, nous avons Moutarosala, mais nous avons Tinda yo Luka. On va utiliser la faculté dans la Pesayo. Nous avons la biso, tu as utilisé la faculté, non, on a Pesa biso, il y a qu'à raisonner, il y a qu'à penser, il y a qu'à décider, il y a qu'à agir. Donc, la faculté, on a dit pesa biso, avec pour na pesa biso. Sur les autres de l'eau, et c'est la faculté, on a dit loba, nazako loba, nazako raisonner. Les loba, nazako bon, après, je dois faire quoi? Je dois chercher de l'eau à boire. Na lobby, après, luki mai, parce que mon gon est kaukote. Na luki mi l'eau lia, pour être, parce que nous avons kela yamo, nenge wana. Mais je suis le té, n'a la posa comme la maïté, n'a la posa comme liate, n'a la posa comme soute, n'a la prière. Voilà. Bandeko, voilà, les gangsters en profitent aujourd'hui. Nous sommes les Kanakati de Congo. Les gangsters basés au terre, la misère, malheur. Nous sommes atrocités. Nous sommes les Kanakati de Congo. Il y a souffrance et c'est-à-dire qu'on monte chaque jour dans la carte de Congo, bah gangster, bah ça on se fait la poète, bango bah tout bah besoin, rôle wana, poète bah ça la poète Satan après ça bango. Et malheureusement, le monde se moque de nous aujourd'hui, bah qu'on se cabisse de partout, bah que bah congolais, bah ça va bololé, bah yem, bah ça été. Alors, bisounos tout malheureusement, notre tête ne fonctionne pas. Bah mais tout la mission doit fonctionner. Tu veux raisonner, surtout bah yeba qui bah toi on va raisonner. Donc aujourd'hui nous sommes incapables et ces autorités là sont incapables de diriger Congo, na bango moko na mitu na bango moko mitu ezate baza ba incapable et bah que non nous sommes devant les inutiles les inutiles dirigent les inutiles. Alors, bango na bango, karabuzoba. Eh oui, la politique, et le gouvernement, remaniement, et les lignes, tout ça. Nous avons tourné, on a trouvé une solution. Tant mon côté, n'a pas cité pour être quelque part organisé. Manipulation auto-vivant, na carte de Congo, est organisée par un groupe de gens des impérialistes. Ba organisango, banda kutuyo botama, banda to botama, ba organisango, et aujourd'hui, na kanisi, nous sommes ridiculisés partout pour la nini pour être toujours mieux battre toujours banane alors toujours au Kanzake munguna nde mutaila kibiso to koma na kati na burima wana na kati na piom wana bozo Kanzake munguna ngoye wana pe ayeli biso opium poto la pongi et munguna pe yebo toujours belela ye akolongola biso na kati na passe bandeko boko mikosa boko longwate to longona kati na passe tant toujours banane te na kati na tuna biso nani passe wana yaki ndenge nini pona nini ba glisse belé. Pour la nini l'église est belée. Pour la nini nous sommes passés dans le sambo. Nani azali ko manipuler le kwana. Nani azali ko sala pour être endormi batwana, me passer dans le sambo. Église de l'église de ma Congo sa Congo. Tout ce cela.
Voilà, le pays va très mal aujourd'hui. Les Congolais sont incapables de mettre fin à l'occupation, mettre fin à la malheur, la misère à cause des églises, des pasteurs, des évêques. Ils vont manipuler, ils vont manipuler les croyants. Ils vont penser que oui, Batouana bazosala pona intérêt ya Nzambe nzoka te Batouana bazosala pona intérêt ya Nzambe te bazosala pona intérêt individuel intérêt na bango moko intérêt Nzambe za wana te. Alors voilà totika biso totelema comme moto moko toluka Nzambe ya bosolo po ete Nzambe akolakisa biso nzela nini tokolanda e tolongola fainéantisme na kati na mitu na biso toluka to agir Nzambe asalaka jamais na bafainéant. Nzambe asalaka avec des courageux. Tata asalaka avec des courageux. So ba courageux te Nzambe akosala na yo te po apesa ba faculté nyonso. Comment ozotelema te konoloka? Comment ozotelema te po osala? Comment ozotelema te po penser au créer? Oh non, parce que tous les a déjà affaibli, on me tient na kati ba prière, on me tete ngai kana kolonga kana ki prière. Na kolonga na ki pasteur. Bango ba no sala kanga ngana mvua makanango. Bango ba no pesa kanga ngana mvua manango. C'est ça le problème. Voilà bandeko bana somi kolo Congo yango tokomona ba guerre ba génocide biloko wana nyonso na kati le kolo Congo eza kosila te avant esi le fo ngana yo toza tout d'abord conscient ya koyeba ke nani ayelaki biso bitumba ngo e ba nani bazali na kati na bitumba o wana o vivre na kati na mabele ye kolo Congo. Allez tokei bandeko ba like ba kere na bino tokota na kati na mozindo ya oyo nyonso ezali koleka na kati na mabele ye kolo Congo. Alors tolanda oyo ba image ne bino lelo na banda nano na image ya oyo bango moko ba soi-disant de pasteur basaleli ya Nzambe bazo penser quoi na nyonso bakrelaki biso ti lelo tokoma na kati na lokuta boye na kati ya bozenge na kati na pasi bango batinde bayelaki biso makambo po ete bayokanaki na monguna lelo bakoya na monguna afabrike bango apesa bango role wana bacontinue ye monguna bombami l'époque ezalaki basango na bamvuela partout mais siko basango na bamvuela baza lisusu na filmo baza te filmo bapesi na bapaster bapesi na bafete ale toyokana na bango. Voilà pourquoi, parce que dans un pays normal, ce remaniement de gouvernement devait envoyer le peuple dans la rue pour dire nous n'en voulons pas ce gouvernement-là, on n'en veut pas. Mais les gens ne vont rien faire, ils vont rester chez eux et ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va continuer. Il faut que le peuple prenne conscience de prendre leur destin en main. Parce que c'est l'avenir de tout un peuple. C'est l'avenir. 10 ans après, nous ne pourrons pas rester au même endroit. Lorsque vous sortez seulement à l'extérieur, vous regardez si vous voyagez ailleurs, même dans d'autres pays africains, vous vous dites, bon, les autres sont quand même mieux structurés. Quand vous regardez ce gouvernement qu'on a mis là-bas, il n'y a rien de bon qui va sortir. Rien de bon. Ce nouveau gouvernement n'aura rien de bon. Donc quand on prend les mêmes personnes qui n'ont pas fait un bon travail hier, on prend encore, on le reconduit. Même c'est Einstein qui dit, il dit quand tu fais les mêmes choses et ça te produit toujours les mêmes résultats, mais tu répètes, c'est que c'est de la démence. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ces gens, ils sont là et si le président ne les met pas, il y en a qui sont des soi-disant union sacrée. Ils sont dans l'union sacrée. Il va se retrouver avec une guerre dans l'union sacrée. Une guerre de l'opposition armée. Donc tu es obligé de faire certaines choses. Non, mais écoutez, là nous disons, non, nous devons nous tenir debout en tant que peuple, refuser ce gouvernement. Nous devons le refuser. On doit le refuser, pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, non. Parce que nous ne voulons pas que notre pays demeure toujours au même endroit. Voilà, mes chers amis, en suivant bien ces messieurs, au moins là quelque part, il y a des choses qui se cachent là-bas, la Katiwana, que nous allons sous yépe, c'est là quelque chose du gouvernement wana. Et pour l'intérêt individuel, a préféré à se mettre debout pour dire non, Nabilo Kwana. Maintenant, au fond de lui, Azali, yépe, azali, intérêt individuel. Alors, on a pris confiance à ces gens-là. On a besoin sous-sous, il y a encore créé le soutien. Pour être tout que la bango, bazo penser ni pour la biso et bazo le la biso ni pour être Congo lobby et tambola. Congo et tambola té avec ces gens oyo bazana hôtel ya base ya destruction ya mabele kolo Congo pour être mabele kolo Congo et comme na kati na pasi à cause na bango tola na mususu.
des filles licenciées en droit deviennent des tiktokeuses et des vendeuses d'habits. Des licenciés en informatique deviennent des conducteurs de Wewa et de Keweseki. Voilà. Alors, mes chers amis, en écoutant Biloko Njo Sobozo Koyoka, Bango Moko Basango, Bakomi ko critiquer, ba œuvre ya Bango Moko pour l'anime. Pote, bah se retrouver quelque part na Katama Kamonoso. Donc, ça dit qu'ils étaient tous ensemble, mais bah, on que partage a bien été, partage équitable était à côté de Bango, bah se retrouver, et banani ba komisaki, ba fille wana, ba femme wana, ba jeune homme wana, le ba inutile na Katine Kongo, c'est l'opium du peuple. C'est l'opium, la religion. Oh, bango ba yele ki biso. Ba comme si bato ba bololé, bato bazo raisonner souté, bazo mona souté que ndenge ne ba cause de responsabilité na bango, but te pardonner ba kotote, ba ba na Bible sur bet, ba pardonner 7 fois 7 fois 7. Pardonner. Non non, sur ba bet ka koto pesa ka kote mususu. Nana yake na bango. Et lelo bombo ba yake nango et boti et bango s'exploser. Et bandeko bakomi kosu ba licencié bakomi teka ba carte bakomi ba tiktoker na kaka na nzela kaka yango wana po ete ya endormir kaka bato et manipuler kaka bato banani bakonzi na bango. C'est le Vatican, c'est les Occidentaux. Tous sont à la tête de cette histoire-là que nous vivons aujourd'hui à Katine Congo. Donc, et le Kowana est aussi la tête, tant que Batouana Bango Moko, ba créer Kiango, basé qu'on continue à nourrir Yango. Et Bisson Moko, ba bien en Congo, toujours qu'à penser que oui, c'est la voie. La voie de sortie en Gowana. La voie de sortie, il faut qu'on crée Nzambe. Nous avons Nzambe, à ça, pèse sur la voie de sortie. À ça, tiens, nous à notre disposition. Bisous, nous sommes utiliser la faculté, la bissoté. Tant que la canne a passé, tout côté qu'on l'a encore, mais, tout le monde mouton, bisous. Alors, voilà, Bandeko, botika, cette histoire-là. De pleurer, alors agissons. Agissons de téléma, de s'indigner, de téléma. Et pour s'indigner, ezalité que tous c'est la bateau, mais à la base, il y a souffrance, il y a malheur, il y a destruction au Congo. Attention, ce que vous avez, c'est parce que beaucoup attendent que, il n'y a pas de leader. Ce leader politique à Zaraki, ce leader à Télémaki, allez, moi, l'acception de Zera. Quel leader que vous attendez? À Routawapi. Un exemple, l'opposition, Fayolo. Congo de Mboka, Abinissibino Congo de Mboka. Pourquoi pour opposer du Fayolo? Ayaki, Bazaki la mission naï. Mission Fayolo, n'a relevé la bilan parce qu'à l'origine, il n'y a pas ce qu'on dans le pasteur, il y a quand on est politicien. Mingi Bazako Yebate Bolanda. Fayolo est arrivé parce que les multinationales, les impérialistes ont choisi Fayolo. Pourquoi? Parce qu'on l'a promis. On l'a choisi, on l'a promis. Des promesses. Vous savez que beaucoup trahissent le Congo aujourd'hui à cause de promesses. Les politiciens, les pasteurs, les soldats, les mampinga, les maïmaï, maintenant les wazalendo, ils trahir mboka na bango à cause de promesses. Vous voyez ça normal. On t'a promis et la promesse, tu es obligé de sacrifier ta famille. À cause d'une promesse, sacrifier village non bimba, sacrifier ma propre population nyoso. À cause de la promesse. À cause de la promesse, ma promesse qu'il fallait que non, mandat au Félix, tu as Félix ça la mandat le bosso. Il y a ça la mandat le bosso. Deuxième mandat est entre vous, il y a ça la mandat. Il y a OMI Balé. Fayulu Andimaki, rôle de PC qui a joué, cahier de charge, et Jacques Nini, affaiblir les quartiers où la circonscription, il y a plus chaud dans la ville à Kinshasa, Tchango. Et il savait que Fayulu Azamutuya Bandundu, Congo central. Alors, lui, comme il est du Congo central, lui va prendre ce rôle-là d'endormir, d'affaiblir tous ces gens-là du quartier chaud, du Tchango. Tchango, il y aura Tchango, il y aura un sous. Si ma caméra est Tchango fait tomber à terre. Tchango fallait tomber, le baki, papa, c'est la Tika Fayulu la mission tranquille. Bon, non, comme le sous. Revenez encore. Commentez à propos de Fayulu, notre président Fayulu. Vous pouvez commenter tout à l'heure. Boyan Kopé Sabiso. Que oui, Fayulu a la président de Biso. Fayulu va prendre qui na rôle wana. Et bah, il y a qui histoire va maï.
oh, ils ont un Nord Kivu, bah, ça qui approche dans tous les ressortissants de politiciens de Sud Kivu, bah, yebi nos, bah, contrôler, bah, de près, bah, on bazo contrôle bango de près ba yena kati ya Kinshasa ba lobi na kati ya Kinshasa ba caricature za shosho eza chango Fayulu ako manipuler chango et Fayulu a fait son boulot abi bana ko binsa bango kosa bango l'autre aleka qui ne connaît ye o ya ba ki ponga ba bébé ya ye no ponga ba bébé te to bina Kongo mboka boya to bina to kota na rumba to bina Kongo ne mboka abinisi bana Kongo abinisi bango rumba et à côté sur le côté ba religieux abisi bango que non ngana zo comme président nzokate match wana uke pas impérialiste encore oyo ana kata complot azo diriger bandeko na biso na kati na est azo bomisa bandeko na biso na plateau de Bateke na Bandundu na Fatundu partout azo bomisa bato nana ko bota na côté la bango muta côté la bango sate nani fala côté la bango et c'est là qui va politique pour la Fayulu alors que non ça c'est mon peuple je vais défendre mon peuple pourquoi Fayulu n'a pas défendu son peuple du Bandundu son peuple du Bas-Congo son peuple de Kinshasa aujourd'hui massacré bazali affaibli et les gens et même ba Congolais bazali na bango te les gens de Tchango bayebi na bango te que non seulement comme le lobo Tchango affaibli c'est la cause de Fayulu bayebi ko sala banalise wana te. Les autres sont encore attachés que oui, président, oui, il y a des promesses. Après, maintenant, non, laissons-les jusqu'à 2020. Après 2028, c'est mon tour. Ils m'ont promis. Ils t'ont promis. Hein. Donc, la promesse, il faut sacrifier les gens de Bandundu, sacrifier les Congo central, sacrifier Kinshasa à cause des promesses. Voilà la solution qui se passe. Bandeko bozo koyoka de généraux. Oh bazana kati ba mai ba chef wana. Bango to à cause de promesses promettait que bango ba généraux ba côté na kati na armée ba sala bango à cause de promesses ba faiblir. Ba bandeko se retirer ba lexi contre banguna ba côté mususu ekoya ki kwa na kati na Nord Kivu na kati na Bunagana à cause de promesses. Ba bomisi bandeko na bango ba kufi à cause de promesses. Voilà bandeko et là on nini ozo marché na carte de Congo à cause de promesses aujourd'hui lelo na isibino que allez Félix aujourd'hui ezali confirmer na carte na Congo oyo tokobisa bino makambo nyonso oyo tobombela ki bino lelo. Alors mes chers amis bandeko tokeina makambo oyo mokili eza koningana. Vous après ba like na bino baker na bino baker na bino ba like na bino na posta na ngona baker ba like na bino tokota na kati ya dossier ya shosho na kati ya mission na biso alelo. Voilà bandeko bana somekolo Congo, il y a des accusations graves. Accusations oyo ezali confirmées au nom de Félix Antoine Tshilombo. Félix est accusé et c'est confirmé par des services de renseignement internationaux de plusieurs pays. Bah service, il y a renseignement, il y a plusieurs pays. On va observer ma kamunyoso, bah tcha ba élément na bango à l'écoute, bah tcha ba service na bango na ba ONG ba nini et landeli ma kamunyoso à Congo pour étudier la situation comme ni ba surpris. Bolanda. Bah vi ba surpris na ven ma kamunyoso le bino sikoy. Vous après, vous avez Félix aujourd'hui est accusé et c'est confirmé que Félix c'est un agent double. Félix Antoine Tshilombo c'est un agent double. Comment va prouver en Guadeloupe? Alors, M. Félix Antoine Tshilombo travaille avec l'Empire Imatuti. C'est confirmé par ma service de renseignement, il y a un Misusu. Il y a d'autres travailleurs là, américains, non, israéliens. Mais bah c'est les soupe, on va d'accord, n'a goûté, bah on a des pays près, bah l'andel va observer que oh les alliés ou quoi, bah ben nani, kadia pemba. Félix a un kadia pemba. Bah bah mais comment? On plaire, les Congos les plaire, ils se victimisent. Partout à Zogolela. L'andelier pendant plus de 5 ans, Nakatina, service Tabango, service va confirmer, Bissonelo, Josie Béléman, va confirmer que Félix est un agent double. Il travaille avec l'Empire Imatuti. Félix est un agent double, travaille avec le service Tuti. Aujourd'hui, Félix fait semblant.
fait semblant auprès des Bela Congo, des Bantous. Donc, il travaille avec des Tutsis et il fait semblant auprès des Bantous que oui, il est Bantou, il est avec eux. Nzokate est le semblant. 3. Les dossiers de Ouazalendo. Félix trompe la vigilance de Maï Maï avec le soutien et aide approchée au Ouazalendo. Maï Maï. Alors, Félix a fait l'approche à tous ces gens-là, pour les empoisonner. Nous sommes passés dans le cas de charge là, empoisonner les leaders. Tous les leaders, Oyo Nakatia ba Maï Maï. Ba leader ba Maï Maï, il faut Félix à finir avec eux. Parce que crainte na bango, impérialiste, empire Imatuti, na ba impérialiste, bah yebi bitumba on va banda kala depuis les années 60, 62, na kati na mabele Congo, na partir ya Kivu ke batabno cha bango kal ba faire échouer ça bango ba biloko na bango nyuso ba yaki na ngo ba jia na bango ezalaki ba mai mai. Alors comme Félix est venu, il se méfie un peu de Hippolyte Kanambe, qui Hippolyte Kanambe n'allait pas arriver à résoudre ce problème. Et avec Félix, il va tromper les autres. Il est Bantou, il est le frère, il doit travailler avec eux à cela qui approche. Et l'approche là finira par empoisonner tout ce monde comme il est en train d'empoisonner, comme il est en train d'empoisonner ces généraux qui sont en prison na Katina Ndolo. Ba généraux wana nyonso a composer bango nyonso ba kosila nyonso wana ezali stratégie oyo comme utilisé comme agent double oyo tuti ba pesaye à travailler nango. Donc c'est à dire que c'est connu aujourd'hui, c'est confirmé que Félix était un agent double. Donc Félix Azali oyo azo travailler kuna et de l'autre côté azako kosa ba congolais azako kosa Bantou, qu'il est le l'air, Nzokate, Azali agent double, il est beaucoup plus au service des Tutsi rwandais. C'est confirmé et l'élément est là. Voilà, le combat dans le Congo, les gens qui pensaient, qui croyaient que Félix était le l'air, Bobo Salango, surtout là, je m'adresse beaucoup plus aux Maï Maï. Les Maï Maï, attention, attention, Félix n'est pas le vôtre. L'approche Félix vers vous là, en fait, c'est pour vous avoir. Parce que vous pensez, vous raisonnez un peu vos frères amis qui sont aujourd'hui en Ndolo, qui sont enfermés là-bas, des généraux, des officiers supérieurs du Grand Nord Kivu. Ils sont tous enfermés là-bas, du Grand Kivu. Ils sont tous là. Oh, soylophone. Et Zali, stratégie, moi, c'est confirmé avec l'élément, le document que nous venons d'avoir là, que oui, c'était l'agent double. Donc, il a été notifié par Batounaye, donc recommandé qu'il ait commencé tout d'abord par arrêter les généraux parce que les autres qui sont là-bas perdent de vitesse, perdent de stratégie, et leur ont approché les autres avec le Ouazalendo, la stratégie de Ouazalendo et la stratégie Bengi Rad, et aussi l'approche au Rédé Bango. Donc, aidez-vous au monde, mes chers amis qui sont dans les Kivu. L'aide que vous voyez là, Félix est en train de vous donner là, c'est la stratégie aussi d'approche. Babito Solingo Kangali Pungu Tchasoui. Solingo Zoa, Olingo Kangali l'appelle bien, Yakana carotte. C'est exactement ce qui se passe avec Félix Antoine Tshilombo. Il vous approche, alors la stratégie qui vous approche là, beaucoup déjà Bazawana croyant avoir l'argent, mais l'argent là est empoisonné. L'argent là vient de Tutsi. Et l'argent, tout simplement, Européen Sabango, c'est destiné à vous, les Ouazalendo. Le vous Maï Maï. Il y a des choses là où ils ont un paquet à réserver pour faire ça carabino. Et outi wape, outi na Kigali, et outi na Ouganda, pour vous donner, vous les Ouazalendo, vous les Maï Maï. Donc vous êtes ciblés là. Vous êtes sur la liste noire de Félix Antoine Tshilombo et les Maï Maï. Donc, et les Tutsi. Donc, en ce moment-là, essayez de partager à vos amis, faites attention, beaucoup d'attention, les gens qui croient que non, ils sont malins. Moi, je fais l'approche à Félix Tshilombo, mais je suis malin, je suis en train de l'observer, je suis en train de voir comment moi je vais en profiter. Le Kouta, il est plus sage que vous. Ce qu'il est en train de faire là, non, malin, il a sagesté. C'est plus malin que vous. Ce qu'il est en train de faire là, alors approcher Bino pour vous exterminer petit à petit. L'objectif, il y a tout et ils allaient exterminer, surtout Mouton, non sans engagement au service militaire qui est sur le fond. Tout ce monde où il y a Simba arme, qui est sur le fond, donc dans la liste là-bas, il faut vous exécuter.
Donc, il faut finir avec vous. Donc, mandat à Félix, il faut assis là dans Bino. C'est l'objectif numéro 1. Au fait de faire, Bino tout, il faut vous exterminer. Ou Yoki, communiquer dans le coup. Au moins, on a blague. Tant mieux, makila na bino za maboko na ngate. O dia baza ko kufa kuna, makila baza maboko na ngate parce que na l'air bino à chaque fois. Voilà, bandeko bana some kolo Congo ya solo ke na tanto ko bele la kabutu na moyi e sengeli pe na biso moko bana some kolo Congo mayele wana ele ka mingi to sosura to communiquer bandeko na biso ba oyo baza ko yeba teke eloko nini e sengeli to sala po ete to bikisa Congo na kati na passe. Tokei na kati l'espace Grand Kivu, l'espace Grand Kivu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Na kuna ezali ya konginda na kati l'espace Grand Kivu. La situation qui se passe là-bas na kati bandeko, boyo ka on tente tout ça binoke, kuna makameza kuna ezali beaucoup plus de la manipulation ya bato oyo bazali kuna sur place na kati na terrain. Bolim si na kati micro na biso e ko sala soso bien te ça bien te na mon jake ai baby micro écouffé. Bon alors mais on continue toujours bon là bon tirer attention mingi volume est trop bas mais na on va obligé to peut ça ba nouvelle oyo to bomber le pino. Tokei wapi tokei na katina Kivu na katina Kivu toka nanu ndeko mwasi ndeko na biso mwasi aza kolela nini tokai wako mbali na karibu kama bolimbisi forme ya une théâtralisation bolimbisi volume vraiment nous sommes les plus aidés. Mchambo wa ndugu wapenzi na nawatakia tena bon dimanche, leo dimanche le 10 août 2025. Généralement, sikuwake fan wa réseaux sociaux, mais basi kwa sasa hii mtandao ndio inakuwa njia ya kufikisha habari kwa wandugu, kufikisha habari haraka kwa wale ambao hawezi kuchukulia simu na wale ambao wako mbali na karibu. Kama nimefanya hii video kwa asubuhi ya leo, ninafurahia kuifanya Mswahili kusudi nieleweke zaidi. Nimefadhaika kabisa moyoni mwangu et je peux dire que hii ni ndaita honte du siècle. Honte du siècle par rapport ya boniko vinapitikana kwetu Walungu na Musiti Kivu en general, imekuwa ni haya na nimeona kama ni madharau mtupu. Sasa mimi nataka kusema hivi kwa asubuhi ya leo, kama vile mtoto wa mushi kazi, ukana hatuwezi crasher ku effort ya batate yetu vis-à-vis ya agression rwandaise. Munawaza munajua un siècle chez les Bashi na muna batate yetu balipiganaka juu ya kutetea bulongo yetu. Saa hii tuko tunasema nos villages sont en train d'être vidés à Walungu ya Mulamba, mais tuko tunaishi sous forme ya une théâtralisation de la situation au moment où ce sont des vies humaines qui sont en train d'être perdues et des populations en cavale. Batu banatupiwa mu mawese, wengine banatupiwa mu Antoni, wengine banashindwa gisi ya kuzikiwa. Voilà, mes chers amis, alobi makameza koloba ndeko mwasi azali kolela. Akolela ke y a une réalité, une autre réalité cachée que batebele pour ceux là c'est moi là nous la nyonso na tana kati zate boyo ka o ezali loba na kati na vidéo oyo. Ndeko mwasi alobi makambo théâtre za koleka na kati na Sud Kivu bato bazo loba ngoti. Le gouvernement du Congo a kangi matoi a utilisé politique d'Autriche. Ouais, qui on a c'est mais nous côté ils allaient politique à complice. Le gouvernement est complice. Voilà, on va distraire biso na carte la politique na carte ma poste. Il y a des gens, il y a des ressortissants, il y a Kivu, il y a Sud Kivu, il y a Nord Kivu qui sont là-bas qui dans ce moment-là sont en train de se précipiter chercher des postes ministériels. Mais dans l'autre côté ce qui se passe na carte mboka la bango, les villages sont vidés. Bah village la bango ils allaient vider. Bande de Kobola, c'est qui va arriver. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, ça semblant de ne pas suivre ça. Mais bah, que non, et ils ont besoin de postes ministériels. Ce qui va arriver, ils sont à Kinshasa. Mais
Là, je m'adresse à tous les politiciens congolais. Suivez-moi, attention, suivez-moi. Et les autres intellectuels congolais. Félix a déjà vendu l'espace Grand Nord, Sud, Est, Sud du Congo. Vendu au tout rwandais, n'est-ce pas? Vous le savez. Et vous êtes complices. Aujourd'hui, vous êtes tous à Kinshasa. C'est bien bon, vous êtes bien chez vous. À Kinshasa, parce que le gouvernement central est là. Mais retenez s'il vous plaît, l'espace du Kivu, de là, non, nord, Chopo, Ituri, Beni, nord Kivu, Tchina, Katina, Tanganyika, Katanga. Félix a tout fait pour liquider ça, brader. C'est entre les mains de Tutsi. C'est les Tutsi qui s'en occupent maintenant. Et vous êtes à Kinshasa, en tant que ministre ou député national, vous êtes là à Kinshasa, vous dites, oui, moi je suis bien, je suis ministre député, et tu es corrompu parce que là on vous donne 33 000, je ne sais pas moi combien, les ministres sont bien payés encore plus que ça, tant mieux, c'est bien. Un jour, pas aujourd'hui, je vous donne la chance, restez là au pouvoir là où vous êtes, partagez vos postes, partagez votre gâteau, c'est très bien, mais attention, Kinshasa n'est pas chez vous. Kinshasa n'est pas chez vous. Un jour, vos parents, vos enfants vont pleurer. Comment? Et suivez-moi très bien. Chacun a son village, comme nous le savons tous. Moi, je suis de Bandundu. Je peux aller travailler dans le Kivu, dans le Okisanga et tout ça, mais à la fin des comptes, un jour, mes parents ou le cimetière de mes parents, je ne vais pas les déplacer pour aller avec ça dans le Grand Nord, dans l'Est du pays. Je vais laisser ça chez moi, dans les Bandundu, ou dans l'Équateur, ou dans le Bas Congo, n'est-ce pas? Je ne vais pas déplacer, même je travaille là-bas, après 5 ans, je serai pensionné, retraité. Et à la fin des comptes, je ferai quoi? Je dois rentrer chez moi. Mais chez vous, vous allez rentrer où? Chez vous, après Nzanga, je m'adresse à toi Nzanga, je m'adresse à vous autres là, les ressortissants de là. Si vous êtes vraiment les ressortissants de là, il n'y a pas de problème. Un jour, vous allez dire que non, tu n'es plus ministre parce que je ne serai pas ministre éternellement, ou député national éternellement. Après, à la fin de compte, non, tu n'as plus de mandat, c'est fini. Si tu vas un jour, dis-moi, écoutez, je vais rentrer chez moi. Chez vous où? Parce que là déjà, les Tutsis vont occuper déjà vos terres. Les cimetières de tes parents, ils vont saccager. Les cimetières de vos grands-parents, ils vont tout saccager. Comprenez? Maton de Waton pour vos cœurs, pour vos likes. Moi, je viens que pour vous donner des conseils. C'est à prendre ou à laisser. Si vous pensez que c'est une bonne idée de soutenir, d'être complice pour balkaniser votre terre et de rester à Kinshasa, on ne refuse pas, vous êtes chez vous, au Kinshasa. Mais j'attire votre attention sur les cimetières de vos ancêtres. J'attire votre attention encore sur les sols de vos ancêtres, où on a enterré vos grands-parents. Vous n'aurez plus besoin de ça. Vous, députés, sénateurs, ministres, qui sont corrompus là, vous n'aurez plus besoin de ça. Ah, on verra bien ce jour-là, on va se poser des questions. Oui, il est là. Allez, non, lui, il est à Kinshasa, c'est bien bon, mais au fond de toi, tu vas se souvenir de tes parents, ils n'existent plus. Des cimetières, je dis bien, des cimetières de tes parents vont plus exister parce que là, tu étais complice. C'est bien, tu as bien gagné ta vie, tu as bien gagné l'argent, mais on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Parce que dans le monde, on va un jour, non, ngai bon no kuna na mabele bankoko na mabele wana ba no kundela wapi. Mais non, ici c'est pas il est qui? Il est Mobembe. Oh mais ici, où c'est? Mobembe de quel côté? Oh de Minembo c'est pas chez eux. Minembo maintenant c'est Tutsi. Ah, il est de Mobembe de Fiji, de Moulin de Walungu. Mais qui? Il y a Otuma. Il est de quel côté? Oh, il est de Fiji, il est de Mobembe de... Mais non, mais non. Voilà, ce sont vos enfants qui vont souffrir. Parce que nous vont dire, non. Mais ces gens-là de Babem n'existent plus ici. Ils sont plus ici, ils sont à Kinshasa. Amène-nous là-bas à Kinshasa. Vous arrivez à Kinshasa, on vous dit, non. Ici, ce n'est pas chez vous. Vous allez où? Au plateau de Bateke? Pour aller chercher vos ancêtres. Où c'est? Dans le Maïndombe? Dans le Kwilu?
pour aller chercher vos ancêtres dans le Mwanda. Et là, au monde va dire, non, 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 tes ancêtres ne sont pas ici. Vous allez rendre mauvais service à vos enfants. Attention, vous allez rendre mauvais service à vos enfants. Les générations futures vont souffrir à cause de vous. C'est bien bon d'être corrompu aujourd'hui, de tout brader, mais vos enfants vont souffrir dans cette histoire que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui. Retenez ça. Merci. Oyoki malamu o nakanti boyoki ndenge ndeko lobi. Alors maman ndeko moi ça ko lela lobi non bazo ko vider le village. Là bazo vider le village, bazo vider tout. Bazo raser tous les cimetières. La première leçon d'ailleurs à faire, ils sont conscients dans leur cahier de charge, raser les cimetières de leurs ancêtres. Allez, jetez ça. Allez, enlevez tout, jetez. Ah bon? Si vous étiez pas au courant, je vous apprends maintenant que ce qui se passe là-bas chez vous, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la distraction. Les gens qui sont nos amis Babembe, les Mouchi, qui sont aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, ailleurs, en Australie, ils sont très contents. Je suis là, on a laissé aussi. Mais un jour, retenez mes frères, un jour, les Canadiens natifs de ces coins-là, ils vont vous chasser. Les Australiens, même si vous avez des parcelles, un jour retenez ça, ils vont vous chasser tous. Et ils ont une mission, ils sont en train de vous distraire. Vous gardez encore là au Canada. C'est bien bon parce qu'ils travaillent là-bas. Ils vous ont mis à l'écart. Moi, je sais cette histoire-là. Je sais ce qui se passe. Ils vous ont mis à l'écart pour ne pas les déranger. Et vous êtes très content en restant là-bas au Canada, en restant là-bas en Australie, en restant en Allemagne, en Belgique. Oui. Au Norvège, vous êtes très nombreux aussi là-bas. Oui, nous sommes bien. Mes enfants sont là très bien. Et un jour, ils vont finir avec cette histoire-là qui se passe là, chez vous, dans le Nord. Et ils sont assurés que c'est fini. C'est là où ils vont garder cette terre-là. Et vous vont vous chasser parce qu'ils n'auront plus besoin de vous. Là, ils sont en train de vous distraire. Ils vous ont mis à l'écart. Ils vous ont mis à l'écart pour gérer la situation qui se passe là chez vous. C'était une mission, un cahier de charge là, avec la chair. Donc, éloignez ces gens-là, mettez-les loin de leur village, comme ça les autres là, comme ils ne sont pas informés, parce qu'ils ont choisi parmi vous les gens que les têtes fonctionnent. Mes frères, très bien, les gens du Kivu, vous me suivez? Donc parmi vous, vous avez trié les gens que les têtes fonctionnent, ils vous ont isolés, éloignés de chez vous, pour s'en occuper des inutiles qui sont restés là chez vous, dans vos villages. Ces gens-là sont trop locaux. Alors, ils vont en finir avec eux parce qu'ils sont en train de donner, de distribuer des petits paquets. Et alors, eux aussi sont très contents. Non, moi je vais me faire à Kinshasa. Je vais me mettre là à Kinshasa quelque part. Oui, parce qu'on va téléviser. C'est la capitale, c'est pour tout le monde. Mais un jour, ça ne sera plus pour tout le monde. Un jour, les gens de ces coins vont dire, attention, ici c'est chez nous, hein. Ne venez pas nous embêter ici, hein. Allez, cherchez chez vous. Même les Kassaïens, je dis là, même les Kassaïens, un jour, pas aujourd'hui, même dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les esprits vont se réveiller. C'est ces Kassaïens-là qui nous ont amené ce problème-là. Et maintenant, nous ne sommes pas nés chez nous. À cause parce qu'il y a trop de monde. Les esprits vont se réveiller. Ils vont vous chasser, Kinshasa. Ils vont vous chasser. C'est là où vous allez savoir, on avait fait une erreur. En Belgique, en Allemagne, Dubaï. Et là, c'est vos enfants, c'est vos enfants qui vous finiront par payer. Bana na bino bako futa bako kaso nyoso. Nazo ba chema na munokoter, na alba la vérité, o yoki malamu. Merci pour vos cœurs, merci pour vos likes. Alors, tokei, na suite actualité na biso, ya sorote o nyoso zali ko leka kuna na kati mboka kuna, les massacres, ba tiniso vidéo, ba massacre zali ko leka na kati na l'espace Grand Kivu, ba massacre na kati na Ruchuru, ba massacre partout, vraiment ezali a passer des images là, moyena
voilà toko tiela tiela bino kaka batine wa image ebele oyo pene ya somo bomi batu bato oyo kaka boyo kaka na audio motu image mimi nawasukumiazo ni hapa ni mu territoire ya Ruchuru. Voilà, Grand Nord, dans le territoire de Tchourou, voilà, bref, le massacre incroyable depuis hier dimanche, vous allez voir des corps là, des corps de jeunes, de militaires, de FARDC, comment ils sont massacrés. Donc, soldats FARDC, ba massacré bango sauvagement na katina l'espace ya Grand Nord. Alors voilà ba Uganda batyo bazo renforcer de ba rebelle ba Uganda zo renforcer ba rebelle bazo bundisa zo ba bundisa de par de ce c'est bato bakufi basoda bakufi na be bakota kenge na kati ya mbiskade tango bazokende bakoti na kati ya mbiskade kutaki deja bashiba panzi na bakwe tuna bitumba nzela nini koto ya fataki ya nini ya fataki bitumba koto mwae nini mabanga nyoso masasa mwezo beta makuna bauti ya hizo nini masasa mwezo beta kumeza black. Voilà, boyoki bomona ba image wana bandeko komo balali babomi bandeko na ndenge ya kosakana te. Alors voilà, de l'autre côté tokomona ba défilé ya ba car eza kokota. Les gens se posent des questions na kandi bokomona ba oh vidéo oza komona wana bomoni un grand car. Un grand car est rempli de soldats kangami na zéro. Alors, ba soldats remplis, ba on soit quitté, ba tindika, motuka, oyo ya ba rebelle, ya ba M23 na ABC, et j'ai dit na kachane mon ba soldats ba bimi, ba quitté, ba nyonso, et ça ko bomba na te. Depuis 4 heures de filet de soldats. Bazako leka bazoko envahir ba village nyonso na kati espace ya Sud Kivu. Alors voilà quand on a ba sodango ba on bazako leka. Voilà. Les véhicules vous voyez là, ce sont les véhicules où ils ont rempli de soldats tuti venant du Rwanda en renfort pour balkaniser Congo. Et les gens se posent des questions. Où est le gouvernement congolais? En ce moment que vous voyez là que les militaires, les envahisseurs circulent librement. Ils attendent que pendant la nuit, ils attendent qu'il y a un bombe en main. Na katikati ya moi, ba militaire boza ko mona bango bazotambola na ba nini. Gouvernement eza wapi? L'armée FARDC eza wapi? Tant il y a une grande complicité, les gens ne nous croient pas, ils pensent qu'ils ont aventure, il y a quelque chose qui se passe là-bas, et nous défendre Bango Azate. Alors voilà, qu'on va le dire que c'est un drone, qu'on va le dire que tout le monde a une image de Soussou, ou les cas exemple de Burkina Faso, ou les cas de Mali, terreau na tango batakaka ale ba matisi ba drone ale bazo kidogo ningi sabango. Mais na Congo, c'est là où je vous dis que c'est-à-dire complicité, il y a gouvernement, il y a Félix Antoine Tshilombo qui est complice dans cette histoire là. Bandeko ils allaient le recevoir au bon bâtiment, c'est connu tout le monde que Félix a allé agent double. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire dans le pays na bino, na kati na bele mboka na bino, les gens, les autres militaires venant deux té, il y a comme bomba na té, bomoni, ba convoi, plusieurs véhicules venant du Rwanda, et ils ont traversé le côte librement. Cache-cache en cachette dans des vues la nuit, non. C'est besoin de la casquette dans moi que vous voyez ça. Moutao sabino te non, et ben les canabutu, oh ils allaient au Kosa, oh ils allaient té.
na katikati ya moi bakar wana eza koleka avec des militaires et à vie na vie ya tout le monde babiso baza komona yango ke oui basoda wana baza koleka baye kokota mpo bakende kosala nini mpo ete baboma bakongolais na moi eza te ko basoda FARDC non basoda batuti rwandais voilà et les civils n'ont pas qu'est-ce qu'ils vont faire basibe osani bana loba te bacivil bana eloko loba te devant bazomona ke basoda bazokende kuna bazosala badega esika baza kokende et bandeko ebele baza wana oui parce que c'est le moment de partager les gâteaux baza kolanda comment va soutenir le gouvernement du Congo comment va la partage na bango ya gâteau et de l'autre côté bandeko bazali kokufa pasi na mawa voilà bandeko bana some kolo Congo ya solete toyaka wana poche to yela bien plus na plus toyela bino esenga peke bino moko bana some kolo Congo de partager à vos amis partager alors je n'a insisté encore auprès des amis oh bani ko décourager c'est vrai que c'est un grand travail oh tu serais biso mais ceux qui biso se décourager en ce moment-là, c'est de décourager. N'est pas inquiétude d'abord. Mais bazon tuna makamango congolais en plus au monde aboy. Là c'est l'information que peut savoir comment me le dire moté. Mais c'est un anime. Et c'est la conscience de chacun. Une conscience collective. Batunyo sur la conscience. Tous les moka moko. Regarde ce qu'aujourd'hui nos frères, nos amis de l'espace là où ils ont balkanisé déjà. L'espace où ils ont déjà occupé, balkanisé, oui, mais il y a des choses qui vont leur arriver et c'est elle qui va côté. Ce n'est pas pour vous encourager que non, mais c'est un peu que nous déjà que nous sommes tous obligés de jouer le rôle d'éléments déclencheurs. Surtout nous qui sommes dans la carte de diaspora. Il faut tout ça, tout contribuer pour te jouer le rôle à élément déclencheur. Pour être Makambo ici là pour chasser ces inutiles à la tête du pays. Ces inutiles, pour nuire nation. Et ils voient que leur argent sont des mafou. Les mafou sont là en train de nuire. Ils n'ont pas besoin de vous. Bana respect à mon côté. Ces gens-là qui sont dans la politique, dans la religion, ils s'en foutent de vous. Pour eux, c'est leur intérêt qui compte. Lui, sa famille, proche, et c'est fini. Non, même voisin, même pas les voisins, il n'a même pas besoin de savoir est-ce que mon voisin a mangé, est-ce que les enfants de mon voisin, ils ont pris le déjeuner, rien. Ils n'ont pas besoin de ça. Dans leur tête, c'est lui, son ventre à lui. C'est lui, sa famille, c'est tout. Ça s'arrête à l'égoïsme, l'égocentrique. C'est ce qui règne dans leur tête. Et comme nous sommes conscients dans la situation, mes chers amis, réveillons-nous. Réveillons-nous au bout de la mort. Surtout les gens qui sont insistants encore. Les amis qui sont au Canada, Australie, partout ailleurs. Oh, Kimi, Bimisa. Il est temps de chercher à rentrer chez vous. Parce que isola qui bino, écarta qui bino, éloigner qui bino pour une cause. Et la cause, c'est ce qui se passe là chez vous. Si on vous a amené au Canada, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment bien pour vous protéger, non. Il y avait une cause. Il fallait vous éloigner de là et ils vont s'en occuper de vos frères là-bas pour les massacrer, les saccager. Et ce que je dis aujourd'hui, ce que vous passez là-bas, ce que vous communiquez, tout le monde qui vous gêne, allez bien. Alors qui vous tient, aux hommes tout cité, sans hommes tout cité, avant vraiment il y a bino, il y a un biso, l'obélaye, qui est aux en danger, demain, aux nomades, aux en village, parce que ces gens-là ne vont plus vous accepter. Si on les laisse le temps de gérer nos villages, de gérer l'espace là nord, Kivu, Sud, Kivu, Bunagana, comme maintenant, mes frères, ils seront sans pitié de vous. Ils seront sans pitié de vous. J'insiste encore à tous les ressortissants de l'espace nord, est, sud. Attention s'il vous plaît. Attention s'il vous plaît. N'avez attention parce que là, to bandi, lito balaka, to sei, to sabato, bande ko contribuons. Aidons nos frères là-bas. Mais beaucoup de gens qui négligent. Même quand non mais moi j'étais là-bas, c'est fini, moi je suis là, on m'a donné les papiers, j'ai mon séjour, j'ai une maison ici. Attention, il vous ment.
ba tromper vigilance na bino ndeko yebisa ndeko wana o eza kivusien yebisa ndeko keba o eza katange je dis pas donc o eza moto akisangani moto Ituri moto Beni moto l'espace Kivu moto Maniema moto ya Katanga yebisa banso ozala ndeko moko aza moto Katanga pesa video yebisa pesa video yebisa ndeko tala video lobby. Nous allons tous regretter. Nous, on fait ce travail-là pour aider parce que nous sommes tous des Congolais. Mais demain, et vous associez parce que les cas de l'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, ils étaient ensemble tous, même chose au niveau des Serbes là dans la Yougoslavie, ils étaient tous ensemble. Maintenant, les autres, ils sont ensemble. Quand les choses commençaient là-bas, en Australie ou dans d'autres pays, il y avait des complices qui étaient les ressortissants de ces points-là, qui pensaient que non, avec l'argent, il va gagner, il va acheter les maisons, tout ça. À la fin de compte, le lot va perdant. Les gens qui étaient complices dans cette histoire-là, comme vous. Vous pensez être isolés, éloignés, de l'eau, ça ne vous regarde pas. Mais demain, vos enfants vont poser des questions. Papa, moi je viens de quel coin du Congo? Oui, vous êtes à cette époque-là, c'était où? Oui, on était ici. Et maintenant, nous sommes où? Oh non, maintenant ma fille, mon fils, on est ici. Non, nous sommes des Canadiens et les Canadiens noirs n'existent pas. Et nous sommes les qui? Et des Australiens. Et là, papa nangai ndeko nanga mwasi ndeko mobali okoresonner 1000 fois bien. Ah, cette époque-là, je me souviens encore de papa Sayala qui nous donnait des conseils. Mais tout le monde pensait que là où je suis bien, je suis en sécurité. Personne n'est en sécurité à l'extérieur de son pays. Personne n'est mieux sans être là chez lui. On est mieux chez soi. Donc, pays na yo, pays na yo. Là, on peut se tout. Mikanda tout un jour, au moins même moi, papa, j'étais à l'école là-bas, madame nous a dit ça, vous n'êtes pas chez vous. J'étais à l'école, j'étais au parc là-bas, il y a telle fille, une fille avait dit, tu es noir, ça noir, rentre chez vous. Ah, là, si ta fille, ton fils te dit 2 fois, 3 fois, ça va commencer à te faire raisonner. Que, ah, papa, c'est là, moi, j'ai négligé, je pensais que ces papiers que j'ai là, je suis français, je suis belge, je suis allemand, je suis anglais, je suis machin. Ah, mais mon fils, ma fille n'est pas à l'aise. Ah, non, je dois rentrer chez moi. Là, ça va être trop tard. Et quand ça va trop tard pour yo papa, yo maman. Au moment où tu négliges ce que moi je suis en train de dire là. Mais néglige ça. Bah, moi, on dirait ma séqui. C'est bien bon. Merci à vous. Courage, courage. Allez, les Français, les Américains, les Belges, et les Australiens. Allez, courage à vous, les Australiens noirs. Et c'était chez vous, hein. Australiens, les gens noirs, hein. Nouvelle-Zélande, les noirs. Maintenant, hein, sont allés bien partout. Les gens noirs, mais sont pris, hein. Non, mais arrêtez. C'est quoi cette histoire? Depuis quand? Depuis quand? C'est maintenant. Mais frère, c'est now. Now. C'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut s'organiser. Nous avons encore la force d'agir. Agissons. Agissons, s'il vous plaît, dans la Mama Congo. Agissons. Ah non, mes frères, allez, maintenant il faut prier. Laissez-moi prier. Nous avons ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons appelé ce qu'on béni. Et nous avons appelé ce qu'on beaucoup. Là. Nous avons appelé ce qu'on sont. Moutou, Mitoul, Nzambé. Makolo, Nzambé. Bah, pensez Moutou, cerveau, Nzambé. Nzamba le mabele on appelle ça que batum so mokili mayel la bango mabeba ni baboto yango. Qu'est-ce que tu dois faire? On les laisse nous appelle ça que yango que Nzambe ndeno pesa mabele ke Nzamba yeba pesa que yo amaboko makolo yo bundela mboka na yo. Bundela yango. Et ko pesa Nzambe sengo et pesa bankoko na yo sengo et ko pesa bo ba kenda sengo ba divinité la biso et sengo que oui, asa conscient. C'est ce qu'il nous demande de faire. On doit être conscient que ma belle wana ba léguer la biso ba ticket la biso et c'est à nous de se battre pour la coupe to boto la ngona mboka ba paya yo so bigade l'argent que nous vivons là autour de Luca pour organiser des choses et ça ba papier c'est un instrument personne n'ira avec ça ni par ma belle autour de négligé à cause d'argent
Nous négligeons ça à cause d'argent que nous avons. Que non, moi, mon argent, moi, je n'ai pas donné cet argent là-bas. Tu vas regretter. Tu auras ça chez toi à la maison. Tu vas garder ça. Mais ces jours-là, au moins, comme inutile. Bon, on ne servir, on n'a rien. Retenez ça. L'argent que vous avez, que vous gardez aujourd'hui, que vous protégez aujourd'hui, ça ne va pas vous protéger. Vous retenir, il faut protéger mon tuteur. Mais j'ai ça, mais je dois faire quoi maintenant? Mais je dois faire quoi? Je dois les remettre à ces gens-là pour les chasser de chez moi. Et comme il est trop tard, tu vas les chasser comment? Ils sont déjà chez toi. Ils s'en occupent déjà, ils ont chassé déjà tes parents, ils ont cassé déjà le cimetière de tes parents. Tu as l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas engager encore des médecins. Aujourd'hui, c'est facile. Hein? Aujourd'hui, mes chers amis, ce que je vous dis là, c'est facile de s'organiser. C'est facile que nous nous organisons pour récupérer notre sol. Mais demain, il y aura la facilité. Retenez ça, il y aura la facilité. Merci pour la compréhension, merci pour le partage, merci pour vos likes. Même si vous n'aimez pas, mais moi, je suis obligé de vous le dire. Ça va vous faire mal, même désolé. Ça vous fait mal, moi je m'en fous, mais je préfère vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'on vous cache. Les pasteurs, les évêques ne vous donnent pas cette vérité-là. Mais moi, je viens là pour vous donner cette vérité-là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut prendre ça. Et c'est vos têtes. Il faut travailler. Vos têtes doivent travailler là. Il faut travailler vos têtes pour dire comment je dois faire. Maintenant, comment je dois m'engager. Engageons-nous pour libérer notre sol. Ne soyez pas ces gens-là, complices. Les gens qui t'engagent, qui t'ont mis là, les gens qui te protègent maintenant, ils sont complices de ce qui se passe là chez toi. Retenez ça. Retenez ce que je vous dis là. Les gens qui vous disent aujourd'hui, oui, non, laissez là-bas, il y a trop de risques, n'allez plus là-bas, hein. Il y a trop de risques là chez vous. Hein. Vous, on vous a pris, vous étiez à Minengwe, vous étiez à Ovira, vous étiez aussi. Non, ne rentrez plus là-bas, laissez ça. C'est dans leur plan. C'est dans leur plan qu'il fallait vous isoler. Et bon, que politique, les politiciens, les pasteurs qui croient que non, oui, c'est un boulot, moi je vais gagner là-dedans pour les distraire. Et pas mal, c'est pacifique, hein? Il ne faut pas casser les choses, hein? Pacifiquement. Hein? Ils ont une mission là. Ils ont une mission. Et cette mission-là, un jour, tu retournes là. Matondo, la bino so balandi wa biso. Banda e bandeli na suka nzamba pambo na bino na partage na kosunga bandeko bayeba kite o senga na bino mo partager na senga na bino vraiment partager à tous les ressortissants de l'espace Kivu. Partager la bandeko nyonso bayeba la vérité autour de bino. Alors tobi bongo matondo ingeta ibobo.